Nzambe. Oh nini? Makamni nazomona awa. Wana Belvi kandi alali bongo. Makambo pasi Nzambe na ngai. Oh nini? Oh nini lisusu bandeko. Oyo la patrona. Oh tobenga caputine de l'écriture. Poso e baby boy. Asana mbeto hôpitalo. Oh problème nini bandeko na ngai. Makambo somo. Makambo ko kamwa vraiment. Oh nini? Na ba héroyo. Ba héroyo penza. Ba héroyo. Makambo nini boy tokomi komona bandeko na ngai. Somo. Salut cher Bouchou. Salut cher abonnés. Salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien. Par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés, et chers connaissances, Yalelo toye vraiment na yemoko la patrona. Belvi Kandi. Kandi ya ba Belvi. Moi si Nzambe. Poutine surtout de l'écriture. Nambe to hôpital. Nini ezoleka. Belvi Kandi azobela. Belvi Kandi problème. Makambo nini boye bandeko na ngai. Somo. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo. Ekozala nanu bien na ya ko sensibiliser bato nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya okota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas, chaîne ya bana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille. Commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Famille libota. Wana na bengi famille libota nde likambo. Bozwa nanu bakiti bo vanda. Botiaka mai na bino pembeni. Botiaka mwa ba jus na bino pembeni. Mwa ba sucre na bino ezanga kapete. Côté mosusu. Air oyo ezalaka air oyo toliaka pe. Mais bino moko bomoni ka situation ndenge ezokende. La patrona elonge baby azana mbeto hôpitalo. Moyen tolia ezate. Bandeko nanga sikoyo to tolia te to melaka kasi na biso tia mwa mai na yo na verre na yo ozo melaka côté pe mosusu matisa na yo volume tia ba commentaire sala partage na 3 6 9 12 15 18 21 personnes na WhatsApp na yo, na Facebook Messenger na yo, et kosunga chaîne na biso surtout, et que na kanango wapi, liboso, et encore, liboso toujours. Bane konanga kandenge tobeta kama solo, toye kovanda ka boena kovanda, baye koyebisa biso, baye kotindela biso ba photo na ba vidéo, ya la patrona bande konanga na hôpital. Ba photo kande bo mona na miniature na biso, baye kotindela biso ba otuna makambo to mona eza ya solo to eza ndenge nini. Bande konanga bino moko boyebi, Étoiline Inès TV azalaka mama ya ba news. Donc akendaka place nyonso kolukila bino ba news na système surtout ya tokos makasi. Bande konanga siko na ba news na biso na ba recherche na biso kandenge to sala kande to kenda ki kokota kota o bakotaka kandenge boyebi.
Mais avant tokota nanu kuna bandeko nanga topesa nanu ba information na biso en vrac quand ndeke topesaka film na biso na titre ya surprise ya ye moko Poutine de l'écriture Belvi Kandi Kandi ya ba Belvi la patrona mwasi nzambe film wana eutaki kosila donc wana tozo kota déjà toko nager surtout toyo na film na biso ya sika to landaki déjà première saison o toko lande la deuxième saison ya titre ya éducation bandeko film wana ezalaki kitoko tozalaki na ba papa Serge tozalaki na ba tonton da Costa tozalaki na mama Annie tozalaki na ba Daili tozalaki na ba Luna Mienzi ba Sylvie Eseka mama je m'excuse mama Karine Mpala donc bato bazalaki moi ebele kuna film moko ezalaki kitoko basiana bazalaki donc c'était du wow yango film wana etikala bato ebele na suspense tant de personnes babando tuna pourquoi film yango esili bongo quand ndenge boyebi ye moko Poutine de l'écriture soki amoni ke film oyo eza nde likambo deuxième saison eyaka nango kaka donc tozala prête pona ko consommer surtout film na biso ya sika bandeko nanga na ndenge moko ya tokos et encore tokos makasi bandeko nanga ka ndenge tolobaka tokendaki kolukela bino ba information tokendaki komemela bino ba news na système moko ya tokos bandeko nanga ya makambo yo ya affaire photo Belvi Kandi na hôpital affaire vidéo Belvi Kandi azobela ba BBC elongi ya Belvi Kandi ebele ya bato déjà bakomi koloba o eza bato motema mabe bango basali ebongo eza bato o balina ye nalobaka chaque jour Belvi Kandi azalaka problème na motote azalaka likambo surtout na motote aza mwana nzambe aza musali nzambe donc mutu nyonso omeka na Belvi Kandi akutana na nzambe nalobaka nanga kabongo akutana na nzambe parce que asalelaka nzambe amibombami na makila ya Yesu surtout na système moko ya bien bandeko nanga photo o bomona to ba vidéo o bomona sur les réseaux sociaux bomona ba photo sur les réseaux sociaux kandeke boyebi étoile Nines TV tozalaka awa pona opesa bino ba information o eza nango exact oyo ezande na film moko bazo travailler déjà donc ba répétition kandenge ezalaka ba tournage déjà ezo salima donc à la mingité et au kota chez Belvi Kandi la patrona film wana ezande ba film neti ya ba village ba marque ba village kozala ba Sylvie Eseka ba Siana ba ozala na ba village na mama na bango mama Ani donc na film wana nde la patrona Belvi Kandi akobela bongo donc ozala neti ba bwakeli maladie poso ekobeba elongi na ekobeba donc yango isali que non toye kozwa ba photo oyo après ba information na biso ba eko informer biso que non eza nango film eza nango makambo eza réalité donc bo banga na bino te bo paniquer na bino te motema ezala nango bia yango na ko recommander bino tolobaki na ebandeli ya émission que tokolia te mais comme déjà toyebi nyonso toyebi ki eza nango na film eza nango tournage alors na osenga na bino bokindo zwa biloko kolia oyo toliaka déjà fufu toliaka loso toliaka kwanga toliaka na biso mwa légume pundu ezanga te dongo ezanga te matembele ezanga te donc mwa mbisi na biso ya kokauka mbisi ya kokalinga kandenge ezalaka kote mosusu tozoliaka baliaka kaka la famille car on ne sait jamais ezala bien oliaka ozolandaka omatisi pe mwa volume na yo likolo surtout na système moko ya bien et encore ya bien mingi makasi bandeko nanga mwa toli ya moke kaka na olinga na pesa na bato nyonso tuka nde topesaka na biso batoli na biso fin ya année yango oyo bandeko nanga ka ndenge toyebi fin ya année eyaka na makambo ebele eyaka na biloko ebele yango nasenga kaka na bato nyonso tu
ba moma yango yo bolongo na ba distraction surtout vie de prière ndeli kambo vie de prière bande konanga to sambelaka tala kaka année bandaki 12 mois passés yango lelo to komi presque na mois ya suka donc to komi na presque 30 jours to kota na 2024 alors ba moma oyo za ba moma ya bien bozo bondelaka bozo mitiaka na makila ya nzambe osambelaka pe pona protection pona vie na yo vie ya bana na yo vie ya bandeko na yo vie ka ndenge ezalaka ya famille na yo mobimba ozosambelaka pourvu que nzambe alola a continuer toujours koprotegeaka bino koepargnaka bino na oyo nyonso satana azoplanifiaka oyo nyonso satana azopreparaka nzambe alola azala toujours elongo na bino ebele ya bato mpe bamonaka na badécembre bongo omona bato mosusu bakomi kosala badepense moko eza ata na motu na makolo te bandeko na nga décembre eyaka epuis esilaka bafeti oyo tomonaka c'est vrai mutu nyonso alingaka bana na ye balata kitoko alingaka ye moko alata kitoko mutu nyonso to alingaka na décembre a apparaître mais eloko mosusu faut toyebaka totiaka surtout na motu tango surtout tosalaka badepense na biso eza que janvier pe eyaka na makambo na yo nango plutôt janvier eyaka na basurprise ebele janvier eyaka donc badepense nyonso ozosala yebake janvier pe ekoya yango omona bato mosusu na badécembre bongo omona kokota baniongo pas possible baniongo nde baniongo akokota baniongo kote oyo ya bilamba kote oyo ya basapatu kote oyo ya nini je me rappelle bandeko na nga na quartier oyo na bando vanda eza na ndeko moko akufaki c'était au mois de mars. C'était au mois de mars, c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2014, histoire où yo. Bande konanga, aye kukufa na mois de mars, mais a defaki bilamba ya yena ya bana na ye pour na ba fête ya ba décembre. Tala mbongo na tawana déjà ils avaient presque $250, mais si ça wana abando salate. Ndeko na biso wana ya mwasi yaya na biso ya quartier abando sala na ete $250 ya mongo 10 mars bandeko nanga afutaki ata mbongo mukete sikoye kosalaki abelaki aye kokufa tango aye kokufa bandeko nanga ka ndenge boyebi batunaka soki aza na nyongo ya mutu soki mutu aza na nyongo na ye c'est ainsi que famille mutu wana oya bando defisa bilamba basapato basak ayaki kolobaki azana nyongo nanga avant bokunda ye il faut mbongo nanga na monango na maboko bandeko nanga ezalaki somo imaginez na matanga bato bakomi kosala contribution cotisation pourvu que batuta nyongo oyo sister wana atikaki soni makasi yango bandeko nanga soki oza na mbongo te kokota banyongo nyongo te et puis une chose aussi à savoir banyongo wana ekitisaka réputation soki oza na banyongo futaka te ekitisaka réputation vaut mieux soki ata oza nango te vanda na bana na yo expliquer ka bana na yo ke naza na mbongo te osomela bino bilamba te tokofete année mosusu ezalaka bongo bana baza bana bakocomprendre ke okende okota nyongo moko oyo ekobando tiaka yo mal à l'aise oyo ekobebiselaka yo réputation ça n'a pas de sens bandeko nanga bafeti oyo eyaka ekosila nango te soki na se ya moi okovivre na soki 50 ans soki 70 ans yebaki na 70 ans wana obando fetaka kaka donc bafeti esilaka nango te soki oza na mbongo te ka bilamba olataka chaque jour koki kosokola bilamba na yo bien orepase yango kitoko mwa parfait na yo sokoli olati ka ndenge toliaka soki eza ndakala na jour afeti wana ezaka jour moko olie na yo ndakala na yo olie na yo pondu na yo olie na yo matembele na yo na pilipili otie wana olie na baoyo badepensaki bamillion mpona feti wana na yo oliaki soki ndakala bino nyonso bozovivre kaka donc vie ekendaka nango bongo eza teke non parce que biso toliaki soso te parce que biso toliaki ngulu te parce que biso toliaki ntaba te tofetaki te te moto nyonso to afeta
donc ezalaka bongo yango ka toli ya moke bandeko na nga na yaki kopesa bino mpona bandeko mosusu basotaka ba émission photo ya Belvi Kandi to ba vidéo na ye ezotambola déjà sur les réseaux sociaux bandeko na nga ebele ya bato bazomituna qu'est-ce qui ne va pas avec Belvi makambo nini ekweli Belvi bandeko na nga kandenge boyebi Étoile Nines TV aza mama ba news aza mama moko akendaka penza na source pona kozwela kabino ba news bandeko na nga Belvi Kandi aza na bien poso na ye eza bien oyo eza tournage film moko kala mingi te ekoleka bandeko na nga film moko ya kitoko donc tournage wana nde Belvi Kandi akobelaka boye akotaka neti na hôpital mais eza nango ka tournage donc eza nango réalité te eza nango les réalité te na yebi ki tant de personnes tomba omona mitema ba mosusu kutu bakolila ba mosusu kutu kozala somo mais quand na yebisaka bino nga na memelaka bino penza ba source ba information oyo utaka na source alors bo paniquer te isa nango film ekoleka na Belvi TV donc na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi bandeko nanga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ka ndenge boyebi donc eloko nyonso ebandaka eloko nyonso esilaka pe donc suka na biso yango oyo yango na kolingaka na sensibiliser bato soki nano s'abona te na Étoile Nines TV na kosenga na yo o s'abonner otia pe ba commentaire na yo sala pe partage na bato ebele toyebi ki tozalaka na ba camarades na biso tozalaka na ba famille na biso oyo tozalaka na ba numéro na bango na WhatsApp to salila bango ka partage pour na kosunga surtout chaîne ya Étoile Nines TV et kende nango liboso et puis bandeko nanga tant bo salaka ba commentaire rassure-toi que olandi émission du début jusqu'à la fin et puis otia commentaire oya kaka mbangu teke otia commentaire pona kofinga bato te chaîne na biso to finga kate chaîne na biso izalaka chaîne na bana nzambe eza chaîne o to lukaka partout le moyen to memela bino ba information o eza nango réel eza nango exact ba information moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi cher Bouchou cher abonné et cher connaissance to komi na biso na mwa suka penza ya partage na biso yango na koyebisa bino kaka bye bye la famille et à la prochaine je vous aime trop je prie pour vous et je vous admire trop bye.